Yenge vantoto, yenge muzulu, yenge munazulu, yenge vantoto. Liloba ya nzambe bomoi baseko, ya bakoko ekutikala seko, bwania pe maele likolo ya mesa, bongele meso, mwene. Ndinga teteate, ndinga teteate, ndinga teteate, teteate, teteate. Ingeta, matondo, 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 ingeta. Bandeko, bapapa, bamama, bayaya, baleki, ngai nazali moko wa bino, nalingi kolobela sujet ya mfumu kimbangu, pona kotalisa na bandeko ebele toza na confusion, ya koyeba mfumu kimbangu. Azali nani, abota te, pe auta wapi, abotama na libota nini, yango yambo na banda na komitalisa ngai nazali nani. Ngai kombo na ngai Papa Kimbondo Mpadi Nekongo, ndenge bobengaka ngai na baibanso bayebi babengaka Mfumu Kimbondo Mpadi Nekongo. Nabotami na papa na ngai Mpadi fils pe na mama na ngai Ntsangakila. Kuna na botata na ngai nazali moko Ntekolo ya Vitinimi na Mpangu Zikongo pe mwana ya Titi Kya Mpanzu. Na sima bo mama na ngai kuna nazali moko Ntekolo ya Kinzinga pe mwana pe mfumu ya Mbamba Kalunga Kamba de Nkosi Yengo, oyo nazali libota principal na ngai oyo. Yango nalingi koloba na bandeko ete yenge na bino lisusu. Nalingi koloba lisusu ete yenge na bino lisusu. Nalingi kobakisa liloba ya nzambe bomoi bwa seko. Mfumu Kimbangu, azali nani bandeko? Mfumu Kimbangu abotami na papa na ye Papa Kuyela pe mama na ye Mama Lwezi. Azali moko oyo azali na kati ya libota pe abotamaki na bandeko na ye ndenge biso nyonso toyebi, parce que mutu azangi famille azate. Est-ce que Mfumu Kimbangu abotaki? Est-ce que Mfumu Kimbangu abalaki? Est-ce que Mfumu Kimbangu azali nani? Totuna Mfumu Kimbangu azali nani? Mfumu Kimbangu azali sauveur, tolobi mobikisi, tolobi mvuluzi ya loposo moyindo. Azali même titre que Yesu Kristo Masia, Mahomet, Bouddha, lolenge pe Mfumu Kimbangu azali ndenge moko na bango. Soki tokei kuna musika tokomone te Mfumu Kimbangu azali plus que bango. Pona nini? Po toyoki ba histoire ebele ba mindele ba longola ya biso ba mema yango kuna epai na bango. Ekoma lokola ya bango. Mais tolanda toyoka oyo pe bakozala na mituna bakotuna tokoyanola bino. Tokoleka pose koya en direct po tokoka ko répondre bino na bamituna oyo nyonso bozali na yango posa. Mfumu Kimbangu abotami na papa na ye na mama na ye, kasi kobotama na ye ezalaki na makambo ebele. Ezalaki na makambo ebele. Nini na nini eyelaki Mfumu Kimbangu? Soki tobandi boye tokozonga na 1706 na Yaya Kimpavita oyo biso nyonso toyebi. Mama Kimpavita azali mama oyo ya mapamboli oyo abundaki po ete biso peuple africain tokoka kozwa bonsomi pe tokoka kobotama po akoka kobota Nzambe. Ebele balobaka Mama Kimpavita abota te, kasi Mama Kimpavita azalaki na mobali na ye Mbuta Lukombo oyo babotaki Mfumu Kimbangu. Mfumu Kimbangu na kobotama na ye
mama Kimpavita lokola mission oyo ayelaki ezalaki yende yaki kosukisa ba prophétesse ya basi oyo papa Nempungutulendo mokeli mfumu abandaki ko sala kati na bango. Parce que tozali na mama Nzinga, mama Mafuta, mama Midaki, mama Wajile, mama Songolo, mama Mankenda. Donc bazali ba mama ebele 11 prophétesses africaines oyo Nzambe a utilizaki avant lelo mfumu Kimbangu atelema na mission oyo toza na yango ya libération ya bilaka ya loposo moyindo pe ya mokili mobimba. Mfumu Kimbangu oyo tango mama Kimpavita mwana oyo aza kokufa bamindele bayaki na mission bayaki na yango boyebi yango tokotalisa na bandenge bokutuna bamituna po tozala mwa moke lombango po tosalela ndenge bandeko bazali baza kosenga biso. Mwana oyo asikaki na mama na ye na mokongo oyo abengamaki Kimpavita apesaki elaka ete mwana oyo naza kozika na ye akozonga lisusu akobotama na nord ya Angola akobengama na kombo ya Kimbangu Diatungunwa esika kombo ya Kimbangu ebandaki mpona kotalisa bino ete Kimbangu azalaki deja Nzambe, deja azalaki elimo santu. Toza na elimo na milimo, mais elimo nde ezali ye mfumu Kimbangu, milimo nde ezali oyo biso bato toza ko inspirer lelo tokomi milimo mais ye aza elimo. Nini eye mama oyo asiki na mwana na ye na mokongo, nzoto ya mama oyo ezalaki wapi? Nzoto ya mama oyo ematiti na sanza, kasi mama yango apesaki elaka ete mwana oyo akobotama na kombo ya Kimbangu Diatungunwa. Me kobanda mokolo wana bana nyonso babandaki kokufa morne, babandaki kosekwa. Oyo nyonso bazwaki rythme oyo kaka na bakoko na biso babakake bakoko bazalaki soki mwana kufi mpoko bakenda ye babandi kobelela Kimbangu vutula mwana, Kimbangu vutula mwana, Kimbangu vutula mwana, bakolongola mwana liboso ndako bakende na sima ya ndako baza koloba baza kosaka kaka na loyembo Kimbangu vutula mwana, Kimbangu vutula mwana. Donc Kimbangu zongisa mwana, Kimbangu zongisa mwana. Ndoko mona mwana oyo alamuki asekwe ndenge lelo tozolo basekwe eyaki kokoma lisusu lolenge ezalaki promesse oyo mama Kimpavita pesaki mama Lwezi oyo azalaki mwasi ya papa Kuyela. Babala babotaki mwana lisusu oyo babengi na kombo ya Kimbangu. Nini eyelaki Kimbangu yango nini? Tangu abotami azalaki mowei, ezalaki na kati ya mboka bato baza kobeta kaka na loyembo oyo wana Kimbangu vutula mwana. Mwana mama Lwezi aboti mwana morne, bakoko batali balobi no faut toyembela mwana oyo, bayembeli ye nzembo ya lokumu ya Kimbangu vutula mwana. Nde Kimbangu aye kosekwa. Mama moko azalaki wana azalaki na kombo mama Biela. Ya lobi non bato balo apesa bakombo banini, mama wana lobi non lokola mwana oyo asekwi na kombo ya Kimbangu akoki kozwa pe kombo mosusu te, tokopesa ye kaka kombo ya Kimbangu. Nde esika kombo ya Kimbangu eye kolata nzoto ya mwana wana. Kasi pona talisa ete azalaki deja elimo pokozikazikaki deja na mama na ye na mokongo oyo mama matati na sanza oyo bamindele bayelaka biso ete mama mo ba dimanche akendaka bilanga dimanche ezali luvunu ezali lokuta. Donc mama oyo nde aye kozwa elembo oyo ya elaka oyo eye kokita na ye na mwana oyo amataki na ye na sanza oyo représentation butalaka na sanza na mopepe mwana lokola mopepe wana etikalaki kosala bikamwa oyo ya mystère babengaka Kimbangu vutula mwana. Aye kosekwa lisusu na nzoto ya mwana oyo mama Lwezi aye kobota na papa Kuyela bapesi kombo ya
Kimbangu. Mama moko oyo ndenge nalobi mama Biela alobi mwana oyo akozwa kaka kombo oyo alati kombo oyo. Me lokola azalaki na elaka, Nzambe tata azalaki deja na elaka ya loposo moyindo. Po loposo moyindo ebungi de siècle ebosanaki lusambo na yango, ebosanaki nzela na yango. Nde omoni mwana oyo mokolo mosusu mama Lwezi na mama na koko mama Kinzembo, mama Kinzembo oyo azalaki mama kulutu ya mfumu Kimbangu, mama Lwezi oyo azalaki leki ya mama Kinzembo. Po ebele balobaka mama Kinzembo azalaki koko ya Kimbangu. Non, mama Lwezi azali mama Kinzembo azali mama kulutu ya mfumu Kimbangu. Nde omoni awa baza kokende bakomi na ngomba akabango na ngomba boyebi ngomba yango na Mbanza-Ngungu kuna. Mopepe eye eningisi papa Nzembe ezalaki na mwana kifunini ezalaki nini mama maki yeni na nsima ntango azoluka asala ningi sala akanga yeni lokola mopepe elekaki makasi efungoli liputa, mwana azalaki na mokongo akwei na libulu ya mayenga. Kasi tala makambo esi mwana oyo abotamaki mama Lwezi azalaki maladi oyo aye kobima, oyo aye kokweya na libulu wana oyo Kimbangu wana. Sika po Nzambe alingaki loposo moyindo abimeli bango mama esika wana, atuni bango ndenge babandaki kolela kotala nani akokweya na kati ya liyenga monene oyo ezalaki na suka te, donc akokufa lisusu, ezalaki mystère. Alors moto ya molai abimaki wana, atie loboko na kati ya liyenga wana, abimisi mwana. Moto ya molai yango nani? Nempungutulendo. Nempungutulendo yango nani? Ye wana mfumu Kimbangu. Azwi mwana, sika mwana oyo akweyaki na libulu ezalaki mosusu, mwana oyo babimisi kuna na kati ya libulu ezali mosusu. Ezoloba nini? Mwana oyo abotamaki na tata na ye na mama na ye Lwezi atikalaki na libulu, ye moko Nempungutulendo Nzambe ya nguya ya bokasi ayesika. Il faut abotama lokola motu parce que aza na mission oyo il faut asala na mokili na biso pona peuple africain. Peuple africain ezaka na Congo te, peuple africain boyebi Afrique mobimba place biso bayindo tozali na kati ya tribu ya 11 prophétesses pe 12 tribu ya Bena Congo na Congo. Alors oyo mwana oyo tango abimi Nempungutulendo ayebisi bango batata na mama na ye alobi ete boyebisa mutu te, bokende kaka na mwana oyo bobomba ye na ndaku. Alors ngai moko Nzambe nayebi nini na kosala na ye, boyebisa tata na ye aloba na mutu te. Kasi tango baye bazongi na ndaku, bakuti mwana na ndaku, esalaki bango pasi po oyo bango babotaki bamoni ke bachange mwana. Papa pe lokola tango baye, papa alobi non, oyo ezali mystique, oyo ezali likambo ya mususu te, ezali likambo munene ofuta tolandela yango boye. Nakoki jamais kobomba likambo oyo, il faut nakende kaka epai ya protestant Mr. Jennings pona koyebisa bango makambo namoni, parce que Kimbangu tango abotamaki maladif, donc azalaki maladi bani, donc abanaki kozwa traitement kuna na protestant na protestant. Alors traitement lokola pe nzoto echangeaki, bayaki siko na Kimbangu oyo ya biso sikoyo tozolobela oyo. Alors sika papa na ye abangaki akei kuna koloba bato baye batali Kimbangu babino mwasi oyo na yaya na ye bayibi mwana. Rassemble mesalemaki bapote boyebi mundele na tango wana azalaki na barecensement ebele, basali baluki batali bamoni bayebi ki non, esika mutu moko talelaki abungisaki mwana, mutu moko tabungaki na mwana. Mama Lwezi azwaki mwana na ye
me lokola tata mokili alakelaka bango ete mwana oyo bokoki kolakisa ye na motu te, ifo bobomba ye nanu kino nini, nde na butu nango bamoni lisusu motu ya molai wana aye koyebisa mama Lwezi na papa Kuyela ete nayebisaki bino bolakisa mwana na motu te, bozala na ye bino moko bomeme boseleme sika nini bosali. Naye koyebisa bino ete tango mwana oyo akobanda mosala na ye bino bokozala mvite. Esalemaki mpe mama Lwezi ayaki kokufa, koko Kinzembo nde ayaki kozwa elaka ya mfumu Kimbangu ya kobokola ye lokola mwana na ye, parce que koko Kinzembo azalaki na mwana na ye mama Mbonga Thérèse pe na mwana na ye Buka na mfumu Kimbangu mwana ya leki na ye. Alors bakolaki ensemble, bakomaki lokola mama Kinzembo akomaki lokola ye kutu nde mutu abotaki mfumu Kimbangu. Ndiango moni akotaki donc ekomaki penza bongo. Nini eye tango mfumu Kimbangu manso oyo esalemi, manso tuza kolobe oyo esalemi, likambo motuya eyaki ezali nini. Mama Kinzembo ayaki kokufa, papa Kuyela ayaki kokufa, mfumu Kimbangu abotami abokwami na maboko ya mama kulutu na ye mama Kinzembo akole. Tango na kokola ni azalaki très intelligent, très intelligent, azalaki na mayele bele koleka. Alors mfumu Kimbangu lokola azalaki mayele koleka, akomaki sika kotanga na kelasi, azalaki mayele, azalaki premier, mais c'est Jengnis lokola babonaki ete baizaki kozonga na elaka ya kosurveiller Kimbangu, parce que bazalaki déjà na elaka ke mwana moko akobotama, elaka ni ezalaki wuta 1706 akobotama na nord Angola, komone kozala Kimbangu. Alors tango bamoni mayele oyo Kimbangu azalaki nango même na classe protestant, donc bamonaki te faut ba servir mwana, nde esika bayaki kosenga mama, bayaki kosenga mfumu Kimbangu epa ya mama Kinzembo po apesa bango ye batangisa ye akota na protestant. Nde sika oyo bayaki kozwa mfumu Kimbangu aye kokota na protestant, mais lokola azalaki na elaka, parce que ye azalaki na mission oyo ayeli biso pona ko libérer biso, il faut akota atalisa biso nini na nini. Nde sikomoni le 6 avril oyo bato balobaka ke mfumu Kimbangu abandaki musala, ezali mfumu Kimbangu abandaki musala le 6 avril te, mfumu Kimbangu abandaki musala boye na Nzambe le 18 mars 1921, esika kene kosekwisa mwana oyo akufaki alalaki 3 jours na mboka Lukengo, nde esika kene kosekwisa ye mwana wana, esika sekwiselaki mwana wana na bosekwisi mwana wana, nde sika mission na ye bandaki eyaki ayekosilisa pota mama Lutondo ayekosala nini. Le 6 avril ezali mokolo oyo mfumu Kimbangu ba protestant, nde sika mfumu Kimbangu ayaki kokabwana na ba protestant, potango mfumu Kimbangu aza kosala na nkamba, aza koyemba banzembo, aza kosalisa misala, abandaki koutilize nanu banzembo ya protestant. Alors ba protestant ta bayokaki yango, bayebisaki na mfumu Kimbangu banzembo oyo yo zo koyemba ya biso, atindaki bato bakende osombele cantique, baboyaki, abandaki. Nde esika oyo moni mfumu Kimbangu asengaki nguya ekita, ndo moni lelo bandeko na biso ya bangunza ya bakintwadi bakoma kozwa banzembo, koinspire banzembo oyo ya biso, parce que mfumu Kimbangu aye ba inspira banzembe bele, ompeve wiza ompeve wiza umakanda mabantu meti yaula ompeve wiza, déjà ba inspiration ezalaki grave. Donc molimo eya nde molimo oyo ayembaki na nzembo wana ntango aza kosekwisa mwana oyo alalaki mikolo misatu na kati ya mboka Lukenko, kuna nde esika ayembaki nzembo ya liboso ya ompeve wiza, omu makanda maonsono eumu ekulumuka, parce que ntango asengaki ompeve wiza eyaki pai na ye,
ntango ekosenga homo makanda mamonso mpo esengaki mpo molimo epanzana na mabota nyonso ekende ndomoni bambumba bamadayi banini bamosusu bazalaki na bamakambo ezalaki ya kingunza te mbala moko na mopepe ya mfumu kimbangu ekotisi bato nyonso wana na mopepe ya kingunza parce que azalaki na force moko oyo azalaki nango extraordinaire. Yenge na bino lisusu ingeta nakanisi azalaki na force moko extraordinaire esilaki te mfumu kimbangu lokola azalaki na elaka malgré bapimelaki ye asengaki na bakoko na biso na balongo na bakulu bakotaki na banzembo lelo zoki ezokita ezoyembama na lobiko na ngai nyonso bandeko na biso nde bainspiraka yango mululendo bandeko na biso nde bainspiraka yango donc balongwaki na inspiration ya christianisme oyo ezalaki lokola bokangami na biso nde omoni sika oyo mfumu kimbangu aye kozwa makasi ya makasi lisusu po akoka kotalisa biso nini tokoki kosala biso bayindo lokola le 6 avril oyo nalingi koyebisa bino nde ezalaki dimanche oyo mfumu kimbangu babengisaki ye na protestant kuna epai ya monseigneur Chernings po bakende komela elambo nzoka elambo wana ezalaki empoisonné. Donc ezali miracle oyo mfumu kimbangu asalaki na misu ya baprotestant oyo bamonaki mokili mobimba mais avant wana mfumu kimbangu amibandelaki miracle donc bango nde ayaki kosala yango le 6 avril ntango bakoti na kati ya kinlongo bateyi basilisi bapesi ye nzela poke bakoka kokabola elambo nde sika monseigneur Chernings abi mfumu kimbangu yo banda bino botelema boye bino nde bokobanda kolia elambo or basalaki belambo mibale elambo ya mfumu kimbangu basalaki bampoisonaki yango mpo akufa na bato na ye nyonso mpo mission oyo tozali na yango lelo ebunga lokola mvuluzi azalaki na mission makambo ezalaki na ye nini eyaki ye pa alobi na monseigneur Chernings abi non bino bobanda biso tokosukisa mpo biso toyepa na bino soki bino bobandi biso tokosukisa basalaki nyonso basalaki modele pa moni lokola ezalaki empoisonné donc yepa non bino nde bino fo bobanda bino nde boza bainvité ya bino non na makasi wana mfumu kimbangu azwaki elambo wana ntango azwi elambo wana abimaki nango ti libanda ya kinlongo na pelouse soki mokei kuna bokomona na CBFM si wana ezali ti lelo place wana ezali abwaki elambo wana mabele wana ezikaki mabele ezikaki donc eziki donc ezobaki ezalaki poison moko brite donc so bamelaki yango nasi ntina nkamba banga bakoma te balingaki bakufa nde esika mfumu kimbangu alobi lisusu ete ngai nakanisi bino boza banganga nzambe boye koteya biso bonzambe nzoka boza na bino masoda ya satana liloba oyo mama kimpavite abimisaki na 1706 ntango baza kotumba ye pa monseigneur Bernard Daluka ngeta matondo donc abimisaki liloba bandeko na ngai mibali bozo kotika ngai nazika na kati ya moto boye na mwana oyo naza kozika na ye ayebi ata lisumu te nga nakanisaki bino banganga ya nzambe boye mpo boteya biso bonzambe nzoka boza basoda ya saltana boye lisusu mpona koboma biso kasi mwana oyo naza kozika na ye na moto akozonga na komba kimbangu nelaka wana ndi mfumu kimbangu ekoloba le 6 avril ke bino bamindele nakanisaki boye banganga nzambe koteya biso nzoka boye lisusu koboma biso en tout cas kobanda lelo biso na bino donc bakretien na biso bakintoadiste bakimbangisme bamvuka mabundu bamission universelle de noir baenaf banani toye kobima babi biso na bino tokoki kolia na lisusu te donc biso na bakretien tokoki kosangana lisusu te mpona nini parce que bolakisi ngai ete bozali vraiment bavrai basoldat ya satana mfumu kimbangu abimaki nde esika oyo baye kobanda kolukela ye makambo
baye kobanda kolukela ye makambo parce que bimango asalaki na mission protestant wana ezalaki déjà gouvernement belge azalaki na kati ya mission wana nde ntango baeshue bamoni ke non moto oyo toza na mayele mosusu akosalela ye te il faut toluka moyen ya koluka koneutralize ye na bato na ye nde omoni baloki bamakambo nyonso wana peut-être histoire ezali mwa molai lelo tolingaki topesa bino mwa ndambo kotalisa bino ete mfumu kimbangu oyo tolobelaka azali nzambe azali nzambe parce que abotama te na tata na mama mais oui abotama na mama kinzembo po akokisa elake ete motu nyonso abotamaka na tata na mama mais auta na libulu ya mayenga nde sika oyo moni tolingaki lelo totalisa bino mfumu kimbangu azali nani donc mfumu kimbangu azali le sauveur de la race noire donc azali grand prêtre grand prêtre ndo mokonzi ya milimo mpo ye elimo donc biso toza koinvoke ye nde nalingaki natalisa bino boye nakanisi lobi tokobakisa oyo nesika tosuki tozokende malembe mpona kopesa bino lolenge nini mfumu kimbangu azalaki apres tokotalisa bino ndenge nini mangomba oyo ebotami eyebele lolenge nini bakangelaki mfumu kimbangu na mission nini matondo na bino matondo lisusu na bino matondo na bino lisusu ingeta bakulu banlongo bapesa bino kimia bapesa bino nguya babomba mpe babatela bino ingeta 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 ebeno zintumwa zame luto masambila luto mabokila takimbangu mvuluzi lusambila takimbangu kaluyoyiko nkwatule ndo waizidie ebeno zintumwa zame luto masambila luto mabokila takimbangu mvuluzi lusambila takimbangu kaluyoyiko nkwatule ndo waizidi ingeta nzembo oyo ezali inspiration ya 1939 na oshwe matondo lisusu na bino matondo ngawa bino mfumu kimbondo mpadi ne congo mokambi ya mission universelle des noirs tete ate mvuka mabundu liloba ya nzambe bomoi bwa seko matondo ndenge tolakaki ete mikolo oyo semaine prochaine tokosala live mpona biso nyonso tokoka kolandaka mateya tokotia yango na kati ya biso nyonso tokotalisa bino mokili oyo ekelamaki ndenge nini mpona lelo tosuki awa topesi bino lisusu matondo toye epai na yo newamba wa mpongo tulendo na kondima pelikya bikisa biso kati na milimo ya satana oyo ezali kotungisa biso ntango nyonso tika ete lisalisi na yo ezala na biso lobiko na lobiko ingeta 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 matondo lisusu